naleli ye soki nalingaki yokolo ye na motema na ngai ye soki nalingaki yo papa o na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapa. Salut, très heureuse de vous savoir très nombreuses à travers votre site CL News TV, CL News TV Balobi, CL News TV Nema Kambukwa, CL News TV de Christelle Rose Mamouli, radio de la presse, que j'ai dit un grand merci à lui, un grand merci à Christian Chibangu, qui c'est lui qui est derrière la caméra pour donner les images, images qui toquent nulle part ailleurs que chez Christian Chibangu. Christian Chibangu, notre caméraman. Un grand merci à toi. Merci d'avoir invité Nyonso. Merci d'avoir internet Nyonso de partout. Quand je dis de partout dans le monde, bah, ça aura toujours occasion à Kolanda Bisso. Quand je vois Papine Zolamiso, je vois encore Zolan Souziba Toulon Paka et Longona Adishi Mongombe. Potona Potelo Kona Simbe comme diamant. Merci Nabino pour la fidélité. Nabino na CN News TV. Je vois encore celui qu'on appelle Célé du Bois Papa Social. Célé du Bois Papa Social. Malgré ma social, comme que toi tu es number one. Merci à toi. Lelo. Donc tu toujours na vie na Kinshasa yo Kinshasa makambo belé déjà après beaucoup fois papa Olangi débat ezoya makasi na kin ba debeza makazo ba kunde na CFMC o ba kunda donc bazo exiger que ba kunde na CFMC mais gouverneur André Kimbuta yon habité ba kunde na nécropole et comme il débat to éviter ce qui kaka de ekoya le 20 ndenge eza prévu to ekoza la reporter ndenge to mona makamso le kana kinombo ebi kino yo makamfo ezakana ba CCCC po esimba te nomo boyebi po likambo esimba. Il faut toujours beaucoup de débats. Nzola nsuzi batulompaka faut beaucoup de dégâts et débat est belé mais to kitika na ville Kinshasa tous amis au moins des komoko chrétien peka kaluka bino nyosa on est peut-être ko sola mo masolo moko mo muke pour se pesa ba fan biso. J'appelle déjà mon invité soko il y a déjà to sola biso mo mukie kaka et ça la plaisir à trop na internaute au bord de biso de partout dans le monde. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé za malamu. Toko ba kombo na yo o leo tokiti na kin parce que ba biki netona makambo tokiti na kin pour toujours ba interview moko na moko se présenter déjà ba kombo. Je réponds au nom de Dodon Kosi. Naza Mundimi, naza chrétien, c'est pourquoi naza liboso na yo. Merci beaucoup Dodo Ser Dodo tango zo ki jour après que papa langi a fait ça la kande. Et ça là kinga mabe parce que aza être humain, aza mutu lokolanga, père spirituel ya lisanga moko, soit kufi eza mawa mingi pe pasi na motema pour na biso ba humain comme père spirituel pe ya ensemble mo quelconque. Et ça qui on nini parce que baloba tant takufaka bato misa malamu na ye azaki malamu mais lobika tout simplement tout court que ça qui passe. Et ça passe parce que ndenge mingi il a expliqué na CFMC likambu ya servitude. Je crois o etouchanga papa a expliqué qu'est-ce que servitude. Ndenge expliqué biso ndeto ndé ko comprendre ngo ezala bongote. Alors leur mort na ye na okaki ngo senga pasi parce que yo mutu a signifié que biso que c'est une fille servitude pe ezakati na ngati lelo souvenir malamu pana ya moi. Merci beaucoup maman Dodo. Tozo continuer ne carrément muke bato ebele na kin ba sepela ki ba msusu babi omoni mabe o basala ba famille ya bato mabe o bakotsa na ba famille ya bato parce que babi na CFMC mema bokabo na ba mabota CFMC mema bato ba famille ba na sosika moko te pona yo loba nini pona ngana loba eza mate o bate ya bangote eza biso bato nde to interpréter par rapport ya ende na to ba servitude par rapport ya état d'âme ya mutu
que na CFMC eza po yamba mutu na ndako na yo il faut beta dame na ye ça peut être biso bandimine to interpréter olingi no mutu na ndako na yo te okoka ko interpréter na ndenge na yo alors bato be ba sepela ki na mort na ye po bayebi ke non akabola ba famille eza na bato mususu ba koma ovanda kaka kuna bayeda ka famille te bilo mo ebele mais eza na bato o bayebi vérité ke za bongo te baza na mawakati na bango madodo soto qu'est-ce qu'on a ba famille ovra babike o to kabwana parce que mingi biso pe na ba internet mususu pe na ba fan na biso mususu ba tamboli na bandako mususu baka te mama na ba brisa ba famille abatu okenanda kwa mondimi akuno kuti mwasi kana mobali bandeko peut-être baola na balabala yo nozwani biso na famille na biso eza grande sœur na biso moko akenda vanda kuna tilelo alors parmi ba misusu mort à papa olangi ba sepeli ça peut être membre de bango famille ozonga na kati libota eza mingi pe ba sepeli mingi pe ba okima mingi pe ba sepeli mingi ba okima wa deba oebimi kokunda ya papa olangi maman Olangi exige que bakunda papa Olangi na CFMC mba débat André Kimbuta habité na nécropole bango baboyi na bango nécropole banini kaka na kata CFMC yo loba nini moi synthèse par rapport à un régime na biso à Congo bako kunda mutu na ndako te soit l'église te premièrement yango ezo causer pas si pour arriver à il y a leader na biso IDPS parce que famille na lingi ba kunde na 11e rue je crois gouvernement et PCI place na Gombe mais tellement famille bande ko exiger balaxi bango ba norme na biso ya Congo que jamais ba ko kunda mutu régime na biso faut kunda mutu na cimetière ça peut être basé par l'église catholique pour kunda ba be na ye ba monseigneur ni et ande morte bien ça quoi pape aza pape te pape na monde azaka moko pape na monde bazami balite atika batika ko comparer ye alanda ye mama Olangi alanda norme aza simo ataso okep na simo na kina kamba okuta jamais bacha mausolée ya simo kimbangu na kati église bachango quelque part atika bakunde na norme ya régime congolaise atika bakunde na kati aza nani po bakunde na kati église yango eza ya nzambe to eza ya c'est pourquoi moi l'église ya lelo ya Congo et comme on dit royaume papa kufi mama so lelo ba bakunda papa Olangi kuna c'est que nzambe malamu pe aloba bakunda responsable ne kuna po nzambe malamu pe bakufeli ozomona ke aolonga te andima o André Kimbuta lobi po ide parce que te longa te boya olonga te il est passé longate ya olongate point ça c'est moi be fort pour na yo soki lelo zeki parce que l'église mobimba baza mobiliser ke kaka akunda makaka wana parce que biso so ba chrétien na yambi yo lelo parce que na imposa chrétienne ni on a yambi yo lelo oloba non na bato église nini ou peut-être ba Hollande de partout dans le monde na ba poto na ba France et les États-Unis d'Amérique ba Hollande yo ba na besoin message na koyebisa ba chrétien baza la viglité toza na pays moko ezali ko kambama na mutu toza na pays moko ezo kambama na désordre te tokuba koki ko sala plaisir na bango to ane komi ki fanatisme eza susu ki chrétienté et comme ki fanatisme to loko la zaka père spirituel c'est que ce ba kundi e kulbando ke ko adorer to c'est deuxième dieu to c'est impossible batika ki fanatisme bakende okunda mutu esiko esengeli kokunda ye so ba commémorer kai ba commémorer so ba sele mausolée ba ko sala ezaka obligatoire te bakunde kaka na kati ya CFMC parce qu'il est le père spirituel non badina bal bakunda bango na cimetière pona ni kai sikatenda bakunda wapi na cimetière pona nini kaka sikatenda kutu bakunda na adina bal yem tabimisi ba église de réveil presque aza papa ya ba Kutino aza papa ba Sony lelo bakunde na cimetière lelo représentante pe adina bala kufilisusu bakokunde sur l'église non bakunde na fait pas côté il peut également bakokunde na cimetière ici ka baninga baza. OK maman dodo aux rappels na ville à Kinshasa oyebi ba problème belé sur les Kanakin tu remarquer que mingi ka basala nzambe bakonko kufa so moi musanza makufi mosna ya kufi ezani selon yo ngai selon na comment peut se dingo raison na comment peut se dingo raison ko dingo baki baba camarade na ye bakenda kozwa ngwe pana batona bangwe koki
azo samba ndenga bosolo toko ko juger te ba basala nzambe o samba ndenga bosolo azo samba ndenga bosolo azo samba selon edingo o bakenda okuta ni pa na bango nde ba olandana nga leo so naza na signer contrat moko so na signer na contrat moko boy il faut na signer na mwasi nanga na mobile nanga disons soit ki mobile il faut signer le ba parti na bino esili moko so ke muninga olanda ya ndengwana ya solo no madoni ya solo soto bani ba église nombre d'églises na Congo et surtout na ville à Kinshasa et le nombre de bars et commis commerce na Kinshasa pose mbongo ubandi na église à bar après flat to biso nyoto fongola ba église to comme mama prophétesse leo na koko epa na yo na yebi bana no na yebi ndako yo zate na ndo tuna bana mama zalaka ndenge ni leo koya na prophétiser yo kutu boyo za journaliste oda ondiminga welinga dim na mvua miti yo zo tambo makolonga na comme na jeep to sambela kanzamba solo église c'est le cœur to mona ndaku te to mona pasteur te c'est le cœur to landa oya zolo ba meto landa biloko na été. Ok, oko rêver bakinois, hein? Oko rêver bakinois ba landa o. Hein, Frida kanga ba charme. Papi Nzola meso un peu prodin. Wapi masolo ya Christian Chibangu babi cameraman yo azo pesa ba image. Ko éclaircir no bakinois nyonso. Parce que ba polangi ndaza bondenge ya kufi boye église kufi. Parce qu'il y a zaki pasteur, au quoi éclaircir bon église zakaya maman langue une représentante de zay mobile mais to baza souci. Bon nde to yebeli un kombo yo langi eza ya mobile. Eza ya moi cité. So espère spirituel à kufi église kufi te so ki église kufi lo sek boza ba fan. Bo bande ko landa e. So ki ezaki bien bande ko ya na église, que église boza osambela nzambe. Église ekufa te. So le to apprendre que si femme c'est kabwani et selbo c'est que ba fani ya papa olangi ba ke pa mwasi na ye. Ceux qui boivent père spirituel, église etikali. Bon, le balo kola ba église ngo comme ba royaume. Papa kufi mwana zui, papa sebo mwana zui. C'est ceux qui bongote. À quoi bon église et panza? C'est ceux qui panza ba fan. Ba yaki pona papa olangi ba ko sambela te. Mais surtout mon pays si femme c'est carbone pe na biteni belé to moni ba maman msusu ma pasteur mona bosani kombo to moni ba Micheli Chaban ba utika na si femme si et panzani vraiment belé côté ba oloba kuna mamolangi nde mokaboli ba famille batu mokaboli bandeko boza bandeko kema Frida ba charme kima papi Nzola meso c'est di bobo kima Kolinga sou Vanessa parce que Vanessa a obé selo maramno ba cop non mais les gens surtout ils ont ba camarade té ma dodo to comme mona que ils a surtout na ba famille mais ba tout ce qu'on a église nous sous ya si femme sur kabona sous temps OK kuna bolingana aimez-vous les uns les autres mais kota la moté maté parce que ba nous sommes bande yo lo bani par rapport ngala par rapport na ba ko sarabiso ba distraire biso L'homme sous toyebi makambo zo ba eza vrai eza na basi mususu batikala sans bijoux mamolangi amono na chaînette boye o chaînette oyo eza serpent yaka na église bo sambela babo bachaka ngwa yazo voilà bachaka ngwa yazo tonga azomvwama bana ne baza bien bino botika kana pauvreté so ba shabani balongwe bazaki ba pire so balongwe seke elo mo eza akati ba welela ni mabonza Chabani azobeta musique na ye boyo ozocha ba caché non l'air abeti yenda au souffrir ba souffle l'air ici là ozopese moi tiens pour toi ya otonga mkoni ya on passe li avec ça beti masolo na ndenge na ya ka neti ba musicien osali l'air na monique non mungongo ekembi na kikile na ngati na solo orchestre na ya ka bona ba église tikolo babu ya ka bona ba église eza lichete oui que l'ité on est comme vraiment église hein na kin vraiment papi Nzola meso na église ya Kinshasa comme nango bongo lichete so moni simbité que ma pasteur a coopéré bien te au sali peu moi église pourquoi toujours tellement il y a plein d'églises yo moni ko expliquer maintenant que frère nzambe saka na binzami lelo kebu parce que to na kin to eba sous te to sambela wapi au sambela pas pasteur ba so ka faux pasteur azana gaza bo kebo zongi bo yo lo banoni pa pona nga église ya motema so to landi bandako
to sambela te ponga na otambola na la gomme na bambi na ko cha dim na ko cha mabonza o sikra pasteur o boy tandis que ngamo ndo mo kate bana balete fonctionnaire à l'état mais ozo obligé ngoko kaka o mabonza o yazana $1000 siko biso bato ya 1000 francs to vandi no sani soit on doit sur église te dans son église te to église eza motema eza ndako te c'est to landi ba église maman to bambali puta bana a compte ba okutanga te l'église otomo mais bana ba baza ba kola minene baza na poto baza bien mais bana ngo pe kende na ba concert bango bato liboso na wera JB bana ba pasteur on dit milimo nyoto batata bango ba balongolaka ekota repana bon baseliba oyo babengana biso sos bango ya solo bana ba pasteur ya solo ba drogueur bana ba pasteur ba so calculer ba kuluna bana ba pasteur bana kati à quoi bon église ya motema pona yo église ya motema eza banda kote église ya motema pona yo église za kaka motema donc ma dodo vraiment à lobby pona yo église za motema eza ngo pasteur te parce que pasteur pazaka mundimi loko conseil au pesa na maman langue azo exiger mobile na aya kaka le parce que corps est prévu na programme autozanango et bima déjà à partir le 19 déjà corps est déjà na Kinshasa le 20 et kozala déjà exposé le 21 de enterrement mais jusqu'alors ba débat bazo se battre bazo ça ba débat toujours pour nango jusqu'au lo ba conseil au pesa mamulangi au peut tozoli ba quoi kolanda yo poza quinoa hein oza quinoise moi avis na yo parce que ba Orlando de partout conseil na pesa mamulangi alanda norme ya république na biso alanda gouverneur akozala likolo ya gouverneur te pour akotikala ne kolonga te bakunda mobali na ye na église alanda norme mikonzi munene kutu ti lelo nanu bakundi te po tozi solution pour gouvernement lobi nini cimetière so cimetière te place bapesi bango na maluku siko yo simple mutu poza mondimi yango wana bandima alanda norme ya gouvernement akunda mobali na ye avec honneur so azana poste le mobile avec honneur akunda mobile avec honneur ake nécropole bakuta na ba mari misambo bo beta diote abo yango point bo yambe kitoko mai misambo azakuna ale moloto azakuna bo yambe penza ti kinkester azali so pa lingi akota na ye na nini azali pa lingi kinkester aza vie beaucoup aza nani dernièrement na zakina nécropole na moni bandombe petu na balikinga baza kuna basa vrai dio basa vraie église abo yako kunde kuna point. OK, merci beaucoup, c'était la maman Dodo otozakina quinoise pe en plus azape mondimi mwana nzambi mwana nzakomba tozakina yona en plus tata mo mbote tata mo deux personnes parce que to comme vraiment na suka na pesa mbote na mama nanga Mama Sophie Zola na baninga nanga ya France na solidarité badiading na pesa onyo tumbote pe na sukisi epa ya mwana nga suka maya zone maya exera na pesa mbote mingi na suki wana papa na pesi mbote mingi na kati ya solidarité badiading na pesi mbote mingi na tanga kombote. OK, merci Bayo Iba. C'était la maman de Don, on était avec elle, on a partagé par rapport à notre sujet qui s'est bas Kinshasa. Yamakamba Papo Langi, enterrement naïzocha débat Kinshasa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si vous avez aimé cette image, merci à celui qu'on appelle Christian Chibangu. Merci à toi, je dis un grand merci à Papi Nzolame sur un TP Pro de Nzolan Papi Chako Cash Money, Papi Chako
cash money voiture et mon nene na pris à mon quai sur une location voiture si on a besoin de location voiture à mon nene na pris à mon quai contacter papi chaque au cash money yé kaka pas ma solo année pesami je dis un grand merci à notre réalisateur Golo Mayala Christelle Rose Mamou une année c'est News TV balobi c'est News TV une année mon abotam et yo vraiment au coca au boti pe moi ne kozi une année pour koki makamba bo coca ngote. Nulle part seulement, c'est Christelle Rose Mamou de la presse. Merci pour votre confiance et fidélité sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye. Entregaste o teu filho para nos salvar, Salvador, Salvador. Entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece meu Senhor, na minha vida, tô perdida. Tu és maravilhoso, meu Deus, tu és poderoso, meu Jesus, segura minha mão. Te amo, te amo, te amo, te amo.